Restez branchés. Francis Wanzaya, bonsoir. Bonsoir. Tolandi bino awa parce que toza na matanga communauté congolaise ya Canada ya Montréal toza na matanga. Et puis tolingaki tozo ba information précise na source ya on to komaki awa fo Canada ekiti na terrain po yeba qu'est-ce qui se passe ndeko na biso akufi kombo na enani afandaka wapi akufi ndeni na belaki opeza biso ba information wana ba détail wana parce que ba internaute bazolanda biso baza na besoin ya koyeba yango et puis bazwa programme ya ba préparatif ya enterrement ekozala ndeni ni soki balingi bacontribuer pe na nzela nini tozoyoka yo ngasi Francis Wanzaya na Canada ninaisha mwasi wa kufi komone Elisabeth aza congolaise afanda na Canada kufaki hier matin fait na soir les deux va s'engager na tongo ke abelite le bébé ala la mo ki susté les toujours benga famille tout pesa à Canada pour le soutien parce que aza na famille famille ke za biso ba congolais ani atiki mwana moko ya mobali ngane pe awa ye mama mbago ngani ko da ye papa na ye yo na kabana na nandi wana biso mwasi wa kufi mtoto wanyu ngoti mtoto matanga sana mao mtoto pesa programme bien exact parce que tous les ans déjà soutien à tout financièrement physiquement pour aider Boboto bandeko la grande famille Tochko Bungsa ndeko na biso na kombo ya Elisabeth Tumba Paola awa na mboka Canada précisément na Montréal akufaki bongo na crise cardiaque kasi atiki mwana ya 2 ans na mboka oyo soki na ye ko afficher elongi na ye pona koyebisa bino ete ndeko mwasi na Kinshasa atiki bongo ba na ye pe asilaki kobengisa bongo nièce na ye alongolisaki ye na mboka Afrika akomisi ye na Brésil na moment oyo nazoyebisa bino azali bongo na mboka ya États-Unis kasi ndeko na biso Elisabeth Tumba Paola na mboka oyo Canada azali na moto te akufi azali ata na neve te to cousin kasi nièce na ye oyo ye moko abengisaki na mbongo na ye na minute oyo aza na États-Unis auti koluka contact na biso mpona kosenga na bino communauté eza na ndenge oyo bandeko bazali kokota na Canada nde azali kosenga lisungi na bino po aluka kokota na Canada aluka kolela ndeko na ye pe soki moyen ezali aluka ayeba mwana ya bébé akei wapi pamba te soki mwana ya bébé azangi bisika kokende ekosala ke ba placer ye quelque part et puis faut koyeba ke bana mingi biso ba mama so to vandi na mibali sika moko te to enregistra ka bana mingi na bakombo ba papa na bango te bébé wana papa na yaza na Montréal oui kasi soki mowei enregistra ki mwana wana na kombo papa na ete boyeba ki mwana wana papa na ya kozwa ete mwana akozala placer na famille d'accueil lokola ezaki ndeko na ye o ezali makila na ye akobenga mowei tata mwasi mowei ndalongolisaki na mbuka Afrique po ete aya na ekino na États-Unis mais azoluka ndenga ko ekokota eloko ezozanga kaka ezali lisungi bandeko nanga o nyonso to tutisami meka kosunga to kanisa muke to sunga ndeko akota aya kolela tata mwasi na ye propre pe aluka kuta na bongo na cousine na ye merci beaucoup po azali na 2 ans atikali awa na mboka ya Canada précisément na Montréal. Je reçois pour vous d'abord le pasteur bonjour. Bonjour. Comment on a pasteur Pichu Sambay représentant légal à l'église Fort d'Assise au Canada. Vous allez représentant à l'église et sika ni reçoit ensemble la raison bongo. Ouais, sika de konabiso wa tiki biso de konabiso Elisabeth. Merci beaucoup. Merci ko lelo to moni bosangani bauti moi réunion bauti ko solo là. Par rapport ya ba vidéo surtout au circulaki na réseaux sociaux au bandeko ba pesaki ba regret na bango ya ba langage par rapport ya ba maloba musu elobamaki yo en tant que pasteur olobini ni d'abord pona yango. OK, merci beaucoup pour la motuna donc toujours senga bolimbi si pona nyonso ekura ko lobama donc ndeko na biso atiki biso déjà za so longo na biso te donc lo na biso motu eza to na poche ke ndeko na biso akita na kimia donc bolimbi si pona ba vidéo nyonso o peut-être ekura ko sepelisa bato mususu te o ezokisaki bato mususu toujours présenter ba excuse na biso pa bato nyonso donc toujours continuer na biso ce que pasteur pona ba makamambongo to bike likabambongo ezaki motu ya mingi
poto ba ko avancer pour ndeko kundama to komi wa pele mbongo est bozu déjà mbongo boko kisi mbongo boza ko luka to ndengeni. OK, merci beaucoup pour na mutuna. Toujours profiter pour na koyebisa bandeko nyonso baolanda biso bibelobi na biso tolela na bandeko bazolela. Donc toza vraiment na posa ya contribution à batu nyonso jusqu'alors elora malungana no ezate tozo ko compter na soutien na bino parce que ndeko atiki biso azana ndekote azana famille te na Canada. Donc famille na eza yum tozo landanga yum tozo kanga to na posa ba contribution na bino pour te ndeko na biso akunda malolenge sengeli. Sikoyo pour le problème au Italie ba envoi est-ce que batu ba ndia kotina ba mbongo to jusque là ta mutu mona sali manifestation mo côté. Non, il y a quelques personnes qui ont déjà une contribution à Bango. Vraiment, merci Mingi, Nzamba Pambola Bino, Yom Tino, Sali Geste, mon côté, tout ça, ça, aussi la geste, tout biso surtout Ningana de la sorte que Ndekona Biso Akundama, Natango Sengé. Le message Oyo est comme la Bino. Donc, montant, Oyo va passer jusque là, ils ont 17 000, c'est ça? Oui, 17 000, il y a des photos pour Ndekona Biso. Baneronangai, abonné à Faux Canada, groupe nous tout à Montréal, staff tout à Montréal, il y a Ottawa, il y a Paris, il y a Bruxelles, partout besoin d'abisso. Je sais à 17 000 $ canadiens, ils sont américains canadiens, donc une affaire de 14 500 $ américains. Tu as dit que les ambons est belé, mais rien ne vaut la vie humaine. Vie à Moutezan à Moutouyati. Donc, pour tout le monde, wana nazana relique yake eza facile. Na relique na ndenge na bolingo oyo bozalaka nango. Na bolingo oyo ba maman, ba tantine, ba tonton bozana nango. Pona ndeko na biso to tika biso to rendre ta dernier hommage, to ça la geste. J'encourage vraiment ba to surtout oyo ba ko ça la geste ya liboso. Botinda ba kombo na bino bo benga ngai na Faux Canada bo sangai ke botindaki. Pour confirmer numéro de biso zawana, pour confirmer que botindaki et que ça la biso plaisir et puis to kozanga te ko ya pour remercier bino. To kozanga na communauté to zanga na Montréal, to zanga na ba communauté belé ou esangisi ba ndeko belé na côté ya ba ngolais na côté ya ba congolais. Banani basi basi manifester déjà. Ouais, tu copies ça déjà remerciement na communauté angolaise consulaire a outi kotinda déjà enveloppe nae na ebipe ke na côté na bino pe makamna ne silité na ebiki ba contribution mususu ezali to sengi na biso nyonso to zala bomoko na ko bakisa su seloko moko papa. Oui, vas-y. To moni ba vidéo ezotambola ebele to respecter mo wey ba te belé ba tiktokers na ba o bazo sala ba video ya mabe botika ko sala ba video wana mutu na mutu azo beta lisolo na ndenge na ye ba o ba yebi ndeko bazate mais communauté s'il vous plaît totika koloba mabe na konti ya ndeko na biso o ya kufi aza déjà mowei aza suna biso te mowei aza na monguna te nde bakolo baloba eza na tina moko te koloba makambo mabe na komba mowei mazaki. Vamos agradecer o consulato angolano que mandou o envelope, que mandou dinheiro para a contribuição. Agradecemos muito, esperamos que outros amigos que estão na comunidade vão mandar para juntar, para fazer que tudo seja bem e passe bem. Bonjour, Zia. Surtout Nathan, oso participer na biso vraiment, na monique, oso aider biso pour la communication. Merci beaucoup. Bon, et là on a un sala sous rappel. Na bande konyo surtout ba oyo to saina bango réunion na moni ke makamnya surtout et marché bien surtout na communauté angolais surtout et loko pena bosali nazana l'armée d'amitié mais merci kaka surtout na monsieur ambassadeur na ndenge otindeli biso moi enveloppe wana et sali biso bien mais to lembate surtout baya to lembate banoko to lembate ba papa ba mama to lembate donc tozana ke pona to edane pona to kundandeko na biso ya mwasi donc ba numéro kaka o ta pesa ki liboso ndeka na pesa ki liboso nazana numéro ya plus ou moins ya mama na Sibiaka nazana numéro ya tia Vaseline Bilongo nazali susu na adresse email on a ko pesa bino eza bianga na 67@gmail.com na répéter susu bianga na 67@gmail.com donc ce que na ko breviango eza B comme bébé, I comme union, A comme amour, N comme nana. C'est bon, on a rebaptisé Moko. Merci beaucoup, vous avez suivi. Je pense que to clôturer. Ok, pour la contribution na bino, yum tozana posa ko contribuer pour tende kona biso kundama, ba contact na biso za boye. Numéro ya liboso ko tina mbongo eza 438
304 2031. Tobandeli 43 83 04 2031. Numéro ya mibale ezali 438 969 6035. Tobandeli 438 969 6035. Donc numéro na mibale okosala interact na yo comme la bicho à part wana tozali sous na email parce que bat na email mingi bat na email pour ba ko sala ba virement. Alors par rapport à email tozali na email ya ndeko na biso Bwanga Nancy. Donc Bwanga Nancy en un mot Bwanga Nancy 7 @gmail.com. Je pense que ba utuko landa wana ba contact au bout ko sala virement pour na ba interact nous surtout pour ça contribuer à continuer quelque chose na numéro wana et puis na email wana et vous allez bienvenue soit au mot de passe soit ko tambala mo pe ko timbala moko. En tout cas tozo senga na batu baza la vraiment mutema munene ya koyeba ko contribuer le plus vite que possible parce que tant peu ils ont compté. Pasteur, jusque là date ya enterrement dit le 8 juin. Date prévue quand? Samedi le 8 juin. Le 8 juin kaka oyo semaine oyo banda wana. Oui, c'est ça. Samedi le 8 juin date prévue à enterrement donc bozo ka déjà ceux qui moyens ali beaucoup tinda noki pour ba gagner penatant pour na kosala que makamno surtout ezala prêt avant le 8 juin. Pour ceux qui la raka mukwana yokoka mbongo ekokite omolo ba posi lisusu date osala malamu te. Ndeko na biso akufi atiki biso malamu ki na opema na kimia donc ceux qui sont vraiment sensible tant ya ngoyo ya kosala acte na yo et kosala vraiment malamu. Oui, montant et katamité, nous sommes aux $1, aux $1, $1000, aux $10,000, en tout cas vous êtes le bienvenu. Oh, nous sommes témoignés que toucher au pesa, toko yambango na muté malamu, organisation ko yambango et puis baroy barosa lango et puis nous avons qui que bemwana za ba angolais, bemwana za ba congolais, mais avec bino awa na lingi toyeba, to informer pe bande ko ba otala biso et bembe ezali ya banani parce que comme la chauve sur ba komo welela yango. Ah za ya bisoté, aza ya bisoté, aza ya banani finalement. Ebembe eza ya motuté mais ebembe eza ya bafricain biso nyonso toza ya bafricain mais ndenge tobotamaka toyebi ke tobotamaka na côté kingandi tobotamaka na côté kingandi mais ndeko na biso boyeba yango lelo aza mama na ye aza angolaise papa na ye aza congolais. Donc je pense que le débat est clos pour na bandeko za komi tungisa balobi ke non mais bilo ki aza angolais ndeni so akomi congolais to pona ba parents ko botama na bango te. Les lots moni que parents moko outi Congo, mususu outi Angola, basangani, baboti mwana. Mwana bango aza na choix te ya ko pesa position na ye parce que ça tous les deux côtés. Donc bandeko baza na ngambo Angola. En tout cas ebembe oyo eza ya bino. Bandeko pe baza na ndamba Congo, ezali pe ya bino parce que tozali famille. Conforme que tu vas dire nós nos escolhemos de onde vamos sair. Os nossos parentes, nossos pais saíram onde que eles saíram, se juntaram com nossas mães que nos produziram. Então nós estamos aqui, não temos escolha, não podemos dizer que não, esse óbito é dos congoleses, dos langa, esse é dos chungos, dos angolanos. Não, o óbito é para todo africano, o óbito é para todo mundo. Acho que fui muito claro e vocês entenderam. O locataire nae, o aluwa ka chambre nae mususu. Bon, les mercenaires bi comme on a été mais azaka ndeko na biso Afrika za sénégalais. Les sénégalais abimaki banda tongo. Wana ba question na bande ko poser. Abimaki banda tongo. Est-ce que pendant la journée, beaucoup de Madame Elisa, le non, pendant la journée, tout le monde a Madame Elisa. Les messieurs, les Sénégalais, on a autant à Combo, on a eu Comboté, à Zonga qui a parti à 19h. 19h, tant à Zonga, il y a Ndako, et Zalaki Moulili. À Zuteni, nae, à Kenae, Esport, nae, na retour, nae, pour Akanga qui va porter, surtout, avant Abima, les messieurs, les Sénégalais. Na retour, nae, tant à Zonga, à partir, il y a 21h. Ndé, aye, comme on a porté, oyoyo, il y a le pan, ils ont ouvert, Nicolas peut porter Ndako, ils ont ouvert. Ami poser les choses question yemoko. Oh, mais on a bimaki na tongo et na bimaki plus ou moins na 17h na 19h na kanga ki ba porte na surtout mais na retour na zone na moni porte le pango ya César ko fungwama a plus porte ndako eza ko fungwama a plus akuti ndako molili. Bon, akipaki na etende a continuer na chambre na afandi vers 23h30. Nde ayoki mungongo ya mwana azolela. Mwana azolela. Oh, et ça les peut le rôle à moi palpitation. Oh, mais comment possible mwana oyo azolela mingi boye pona nini?
nde abandi kobela la dame madame Élysée azomona mutu wana colocateur na ye colocateur ne bafandaka na ye o bafandaka na ye le messieurs yo aza sénégalais wana amoni ke le roi na beleli mutu mingi boye azo répondre te fona kende na porte à chambre na beta porte à chambre abeti porte première fois la dame a répondre te abeti deuxième fois la dame a répondre te abeti pour la troisième fois la dame a répondre te nde le monsieur abotaki courage afungoli porte à chambre akuti chambre molili amoni mwana na mabele mwana azo lela kaka nde a récupérer mwana na curiosité aye ko pelisa minda de fait déjà azo pelisa minda boye aye ko kuta la dame était ni Francis Wanzaya, bonsoir. Tolandi bino awa parce que nous avons la communauté congolaise à Canada et à Montréal, nous avons matanga. Et puis nous avons des informations précises na source. Il y a un peu qui au Canada qui est sur le terrain pour yeba qu'est-ce qui se passe. Nous avons kufi kombo na enani afanda wapi akufi ndeni na belaki. On peut avoir des informations wana, des détails wana. Parce que les internautes ont besoin de et puis un programme il y a un préparatif il y a enterrement et ni ceux qui vont contribuer dans la nini tozo kayo moi aussi Elisabeth congolaise hier matin fin soir les deux assemblées la moki société mais tozobenga famille tout eza awa na mpona soutien parce que aza na famille te famille ezaka biso bacongolais ani atiki mwana moko ya mobali azali mpe awa yeyo papa na ye yeyo na bakabwanana nani na biso ya mwasi wa akufi moto tozalanyeleziti matangela na mbao on peut faire programme bien parce que les gens déjà soutien tout financièrement physiquement pour aider